Nazali nesengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission ezui. Na yango bandeko balandi ya émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino. Pe tika ete kimi ya Nzambe tata eyingela o mabota mabino. Pasi pe mawana République démocratique du Congo pambate mayero ma koleka to koyeba lisusu te moloki azali nani ndoki azali nani moto mabe azali nani pambate to koyeba te ba traître ba ko babaike accusation sur accusation to ali koyeba te sika oyo nini penze ali bon komoleka pambate bino baso bomoni ete biloko ba mona mboka Joseph Kabila yango wana bakambia ye ko Congo bakangi yango natina ya bobongisi te kasi natina ya bobebisi pambate bomoni ete lolenge kani maye o makolekana to koyeba sikoyo te. Est-ce que biloko bya Kabila nde yango ezali ko empêcher avancement to pe bosilisani ya guerre ya République démocratique du Congo to pe Kabila ye moko nde azali moto to koyeba te pambate to tu komona pe ndako ya papa Ngbanda bamozo yango ekomi lelo bisiko bato ba ko sala ka ba réunion tomoni pe biloko ya nanga bamokanga yango lelo tomoni ba bakomi ko sala ba réunion bon est-ce que ezali biloko wana nde yango de ezali problème o ezali ko kanga Congo po etambola to pe ezali nini pambate na komota la bona banzi ete biloko bya bango bizali na tina te po ete ali bobele bandako bokomisi nde basomele ebele pe délinquance e ko ya lisu makasi pambate moto azali ko zwa ngwele na ye tango bokomisi somele moto wana akoya penza kokoma lisusu ngangi ya mabe pona kotungisa lisusu ekolo bwa biso kasi sika na esika ete to landela penza pe to bimisantina ya likambo po ete tumba ya este ya République démocratique du Congo esila pe basasina mo etozali komomona na kati ekolo biso Congo elongwa biso to ali komokota na makamba zangi tina yango to ali ko interpeller conscience ya bakambia ye ekolo Congo koloba na bango ete batala nanu likambo ya ntina ezali kosilisa nanu etumba ya este ya République démocratique du Congo po kuna nde bisiko ya mama na likambo kuna nde bisika oyo ebomi bato bayike kuna nde ezali esika oyo bato bazali bongo komobomana pambate esengeli ete moto la moto amikanya penza malamu ya koyeba ete nini nango posa kila mejinde telo take tumbankane konto bokila lokonde efam pekato la chabienne na akene mama sociale toyeba likambo yango ezali nini tokelo na est ya République démocratique du Congo sasa kila mtu atayua mizigo yake sindo sasa pale bandeko na banzi ete este kimia moalité tango bato bazali censé à kotala likambo yango bazali susu ko distraire population bazali ko distraire peuple ezali ko pesa mawa bandeko na ngai yo moko ali mokonzi yo moko misali bangangi nao yo moko tindika bango basala mabe pe na sima nango kosela ka population oyo bokonzi ya lolenge nini to pe bakonzi ya lolenge nini bache bino na kati ya bisika na po bozala simbisi me bino moko bwali kokotisa mbeba pe na sima bokoselaka bato manda ya leta esilaka eloba Redi Amisi manda ya leta esilaka bokonzi pe bosilaka lelo Kabila komi ex lolenge moko bino pe bokozala ba ex lolenge moko pe bakosala bino mayo bino bosali bato nyonso
botambolaka malamu mpo lobi na yango bakanisa bino. Este ya République o bato bali bobele kokima na kokima bokoyoka bato mawa te. Milimo mie bato mie kokufa na ntongo na midi na mpokwa masasi. Boyebaki ete balebele babwakaka babiki na nzela. Babiki wana babwakaka na banzi kabu ya kotia foto ya victime ya wana. Ake kolokoto biki afungola bonzoka bombe. Bako boma biso na lolenge inso bako planifier pona ko bomaka Kongomani. Mwana wana ya moke ayebiti na te alokoti biki. Akolokoto afungola boye ezali bongo bombe. Tala mwana lolenge azikaki lolenge makambo esalamaki. Biloko biso wana esengeli ete gouvernement congolais elandela yango etika nanu kolandela ba futilité. Soki bozali na ba problème na bino entre les individus, bo régler yango mais boko yango na nation te, banso bikomi politisé. Boko makambo ya bato babale te na kati ya nation mobimba ya plus de 100 millions d'habitants bo mbale bango lokola banyama na kati ya ba conflit personnel. Équipé pour la TN États-Unis d'Amérique. Mana nangala kunya dolangai. Yako ba condoléances libota mobimba. Ndenge bobungisi ndeko abino pe azali moko ya République démocratique du Congo Moyema Pinga mokonzi dit gentil par son âme Zambé yanga mokonzi na Angleterre Zambé alekala kobatela bakongomani banso likambo lezali lisusu malamu te boyebi ete mokonzi na République démocratique du Congo elakisi boma bakokanga ote boma okokosela moto makambo boma bakokosa justice boma bakosala boye moto landela na likambo litali bokamba miyango pe ya bakonzi yango ya Congo. Lokolo koyi mokonzi okoboma bato na nzela lokolo koyi mokonzi okoboma tolanda nanu bisambiselo oyo ezali koleka ya ndeko oyo ya roulage autai komotika biso babomie sans cause babomie sans cause este ekoboma bakonzi bakoboma bakonyoko peuple moto akosambela peuple alite bayibo poza bakangi bango minoko sika toali kokende wapi tokomi wapi kabu ya tshela biso na justice sango ndenge koleka ni policier qui fait que c'est pourquoi bazo ebanga ite ngani nasalaki wana nasalaki na kabeya bosiko siko nga bazo ebanga te kwani. Bon, est-ce que vous dites que ça micro na major Major Kanza. Mon colonel. Est-ce que policier yo mutombo ilunga au monaki la poste wa. Mon colonel, mes respects, avec tout le respect que je vous dois, nalinga kina épinglé le komoko. Et son monaki na monaki était. Et loko nanga kina bakisezali, bon mona déjà et là telinaye ya poche ndenge zaleli. Et loko nanga na bakisaka na kuru yango wana. Déjà mon koyo bota le la telinaye. Merci. Bon. Mutuna na Zotuna répondre, peut sa réponse par rapport à Mutuna. Aujourd'hui, peut sa réponse par rapport à Mutuna. Mon colonel, les policiers à question sont à binga, oui. Parce que presque chaque jour, nous avons un GG Mart. Avec certitude, nous avons chaque jour un GG Mart. Il y a un GG Mart qui est permanent. Na yebi me na mona ki na misu ngate. Poso na mona gaye. Na yebite me na mona ki na misu ngate. O nyo sa lobi boaza na droit ko ya kolobo ya na posa koloba. Na mona ki était. Bon, na makambo ya lobi awo. Par rapport ya ndenge boyaki pour enlever, il y a lobi pour enlever camarade na ye na poste. Est-ce que on peut confirmer les Gamboana ou au boya yango? Na boyi yango surtout tant utiliser combo appellation enlèvement. Na boyi yango.
Parce que il y a un chef de poste. Il y a un chef de poste. Mais quand vous y en tant qu'officier supérieur dans la poste, pour tout le chef de poste, est-ce que le Cambo et le Kiawa, vous êtes au courant de Yango? S'il vous plaît. Est-ce que le Cambo et le Kiawa, vous êtes au courant de Yango? Voilà l'élément, même qu'on fait ça, rapport et le Kaki. Parce que Awa se présentait, il y a un chef de poste. Il y a combien de postes le chef de poste était? Mon colonel, namona qui était. Opposant qui était prêt, motuna pour na koluka na lobby. Est-ce que comme il n'a pas soin, motuna qui chef de poste à Zawa? Mon colonel, nazala qui urgence banzela monsieur Nazako kende mon colonel. Je pense qu'il y a loba qui yango. Donc zaki na souci ya koluka chef de poste était pour na compter puisque on fait ça. On fait ça moi rapport par rapport à incident et les cas. Ngai tant to mona ki kaka mutu azala ki moko ye wana. Na mona ki deux personnes té mon colonel, na mona ki mutu kaka moko. Bon quelle réaction na yo par rapport au ya lobby et bokanga ki camarade na ye ba bandi ko beta ye sur place. Ce qui yo kana no. Ouais là ko répondre té. Ba kangi ye pa ba to anteni civil ba bandi ko beta ye. Ba batisi ye na jeep ba zo beta ye. Oye bato ya anteni civil ba ye renfort ko ba yo beta ye. Réaction na ye zandingi. Mon colonel, ce qui a lobby yango akosi. Lokola aleka ki na réseaux sociaux. A lobby ke ngai ya loba ki ngai nde na beti. Mena kama eko misungai te. Ngai na beti mututia kufi na mimie na mort. C'est que azana ba image abi miselanga image wana. Parce que yo est-ce que vous reconnaître que yo ndo même équipe ya ba policier wana pour que nous rejoindre. Pour que nous rejoindre policier wana. Policier wana. Yo muto même qui l'équipe na kolongo oya ko policier wana na GG marketé. Mon colonel na lobby nazalaki na deux missions. Mission à liboso ezalaki pena récupérer Motorola na ngapo na musala. Yami baleza ki ko interpeller les policiers na acte oyo elekaki place wana mon colonel. Est-ce que yo pour la diversion ya bato yo bazaki na suite na yo? Balobi mission au yebisaki bango eza ko récupérer élément wana. Et récupérer. Moi j'insiste sur les termes. Les termes les autres pas nangate et les autres pas na yo moko. Na ndengo yebisaki bato yo oyaki na bango. Oye ko récupérer élément wana. Est-ce que vous confirmez yango ou vous confirmez yango te? Mon colonel, tangu naza koya kokita bango bayebaki na bandela ki na lobi lisusu na lobaki bien que bayebaki te ke natika ki pe Motorola na ngai kuna. Bayebaki loko na tele, je pense que na lobaki yango awa. Ezali ngai mo na biki Motorola na ngai etikalaki lolenge otobimelaki. Wana eza mission na yo oyo ezalaki privé. Oyo yebisaki ba élément na yo te. Mais na ndenge ne sambeli na yo awa. Ne sambeli ya bato ozaki na bango. Tango kiti banani bato bazaki anteni civil. Mission ezalaki ya ko récupérer élément ya PCR wana. Yango elobami awa na poisa. Est-ce que ozo reconnaître yango? Mon colonel Nabanza nyoso tu na lobaki. Ok, donc merci. Le prévenu a répondu pratiquement à toutes les préoccupations de l'accusation, quitte à l'accusation de tirer toutes les conséquences de droit qui s'imposent et développer ça abondamment lors de ces réquisitoires. Merci beaucoup. Donc, vous avez quelque chose à compléter? Juste un petit détail. Major Olobi, bota la poche naye. Et ndenge nini yo pesi embarquement bozui nzelati na GG Mark. Bozui mutu betiye. Et bandi boni. Mon colonel, je pense que na lobaki yango awa na bosana ki Motorola na ngai na primature. Soki bozana banani bomoni bo na lobaki na bosana ki Motorola ya ngai ya musala. Eza téléphone te Motorola ya musala. Na bosana ki yango na primature tobimaki na ndenge moko ya cascade. Vous avez combien de Motorola dans le cortège? Combien de Motorola? Wana ezali yangai mutu na mutu akoza na Motorola na ye. Répondez à la question. Vous avez un Motorola combien dans le cortège? Mon colonel, Motorola ezalaki yangai. Oyo ezalaki yangai ya musala. Est-ce qu'en dehors il y a un Motorola na yo?
na kati ya cortège ba motola mususu ezalaka te. Chaque jeep eza na rôle nango ejouaka. Ngana za na pointe. Chaque jeep eza na rôle nango ejouaka. Ngana za ki na pointe. Donc nakende kozwa Motorola oyo ya ngai. Donia. Mon colonel. Répondez à la question. Non? On a posé une question aussi simpliste. Bozala kanaba Motorola combien? Tu ne sais pas, le ministère public a posé question, qu'est-ce qui vient en tirer comme déduction? Yozo répondait na lolenge mususu pour na contrecarrer. Il a posé tes questions na maël mabe, il a posé questions facile, alingala facile. L'équipe na bino ndenge bokumbaka maman premier ministre. Ndenge bobimaki ona bozaki na ba Motorola combien? Mon colonel, koloba ba Motorola, chaque jeep nde tozalaki ezaki na Motorola na yango. Il y avait combien de jeeps? Tozalaki na 6 jeeps. Il y avait 6 Motorola. Chaque jeep muto aza liboso aza na Motorola na ye. Mais attends, merci monsieur le président pour la parole. Est-ce que tango yo oza fungula itinéraire? Boza na si Motorola na cortège. Ceux qui yo otikaki solo Motorola na yo. Qu'est-ce qui vous empêchez de prendre l'un des Motorola? Yo motozo fungula itinéraire oza nango pour vous diriger le reste. Qu'est-ce qui vous empêche? Mon colonel, tango toza ko bima na lobaki bien to bima ki en cascade. Et puis ba jeep wana, eze sika moko na ngai te. Tozala ki pointe, SD, VIP, S1, S3 fermeture. Chaque jeep azala ki na Motorola na ye. Jamais na okikozwa na kitali susu ngam tunaza pointe. Bango basi ba bimi bo ngana ya na kenena zwa Motorola. Ezalakate mon colonel. Bokomisaki mokonzi. Eloko bosani ke bokomisaki déjà mokonzi à destination. Natango bino bokomisi mokonzi. Onikaki ozwa moto l'un des Motorola, lokola yo moto ozo ouvrir itinéraire. Yo moto ozo coordonner itinéraire. Soki ozwi Motorola moko parmi les 6 Motorola. Et pesena bazuzi nkanda. Bokolanda mokonjela mususu ndenga kongo tono monoko ndenga kolia yango papa Denis. Yo tiki poste moyo boleki na lolenge ya mabe me bato sibino pe yo yeyi kaka ko boma moto pamba pone sengo moto wa boelobi akozala na ye libéré bako boma ete et pas na peine de mort ekozala te. Bakonzi o bazali ko sambisa bakomi limité nkande ezali ko sala bango ke mobomi ya boye soki mboke ezalaki na état de droit ya solo bakoboma ye mais sika bango balika ko sambisa ya formalité malgré ba mayele na bango malgré lolenge ya bokati likamba bango bakokata yango te lolenge longo bani po moto akokosa boye ozongelaki bobele eloko bwayo po ke lokoboma moto. Bon moi bois moto na République démocratique du Congo komi pamba. Si katokobi kandenge nini. Tala lelo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo abimisa ki lolenge ya maloba ya kwa kize ya kotalisa pole. Kasi tokomi pe tozwa solution yango. Bayiba Kongo mani banso balobi te tokende sikoyo na maloba ya tata mokonzi mo ekolo. Po ete biso banso tondimi dialogue makile ya bato bakufa te ata ko basalaki biso mabe ata ko bayibaki bokonzi bona mboka Martin Fayulu Madidi ata ko batrompaki peuple na mapona miami bale ata ko elekaki na lolenge ya malamu te kasi to sololo pamba te bato bali kokufa ezali likambo insécurité na mboka pe bapaya banso balobi ezali likambo entre les Congolais. Bosolola. États-Unis d'Amérique alobi tokotinda basoda te po yali likambo ya basoda te. Yali likambo bino na bino bosololo. Kote pe ya bananga balobi to sololo. Pamba te likambo oyo bomoni lelo pe boye ba pole nango bayiba Kongo mani bisika biso ezomi bino ba missionnaire na plus 32.
amboka nita babe fokuyo moto pe bakoka Lumumba boye bakayete bakongomani likambo ya Congo ezali conflit contre nation congolaise te ezali siko conflit ya bakambi na ba boyokani bwa bango oyo bayokanaki lokola basali makambo malamu te tala bato bakokufa banani ba peuple yango tolobaka bitumba ya banzoku matiti nde yokaka pasi kasi sika ezali kokende bongo pona nini mboka wa yo Congo etondi biloko kitoko yo Congolais ozali moto nyama te ozali moto otondi la ba potentialité ndenge balobaka lokota ali falanse papa Denis nde bomoni bazali kokotisela bino makambo oyo po ete bango bazwaka biloko bya bino bokulaka ikala bakendaka komosalela yango bapesa bino mbongo te sika esengeli bozana bokonzi to pe mokonzi na bakambi o bazali penza ya mayele o bazali pe na bopikiliki bazali pe na bolingi ya Congo pe ba Congolais na tina ete ba défendre mboka na lolenge oyo elongobani kasi passe komini ni pamba te biso moko bayi bana mboka toali na makasa kopona mokonzi ba biso te esengeli bokonzi ute pa ba décider po biso to pesa ba décider makasi ali ko tuna na motuna bande ko na biso bayi ba filika ba oyo ba boyi ba mendele ba ko lia te bande ko na biso ba filika ba oyo ba boyi penza mendele na dernière énergie na bango ba ko bika te ta l'économie na bango etombwami na utaye ko yebisa bino ke population ya Niger batomboki ba Niger batomboki esengeli France efuta bango misolo lokola 354 milliards mais procès na biso to salaka poete bafuta biso misolo mona mboka Félix Antoine Tshilombo baki to fuine na passé te mais lelo ya komi ko fuine na passé donc mona mboka a se contredit mingi kasi c'est kato komi likambo etali dialogue kaka ye moko mona mboka Félix Antoine Tshilombo a komi le susu kobo ya dialogue au juste mona mboka Félix Antoine Tshilombo pona Congo alingi nini basolola akele ko senga maboko pa bayi ya Amerika balobi bosolola aleki bipene pa balobi bosolola bisika banso bango bakutana ki balobi bosolola kasi pona bosololi nini lisu ezali kokanga bango po ete basolola te yango tolobi nzinga ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo yali malamu te bango bali ko lia na makila na ye balingi mona mboka Félix Antoine Tshilombo ata mokete balinde ko moko soye po bango batonga bango balia pe na sima mbebe komela mona mboka pamba te soki ozali moninga malamu okotalisa moninga pe malamu po bosi boleli ye apesi bino o bapesaka me bozali komo kobo bobele kokotisa ye na kati ya libulu na tina ete botalisa ye sembo pe solo bato bakokufa bokufi bwa bato bakopesa ye bonsomi te bato bakolembe ye pe tango bato bakolembe ye bakotika nzela na baloki ngongo oyo peuple azali komotelema kosenga yete abunde tumbala bato bali koboma ye esengeli mona mboka Félix Antoine Tshilombo apesa maboko na peuple basololo abimisa pole bamakambo bayokanaki mikanda oyo Kabila akotambola lango mikanda oyo epesi bananga mpifo mikanda oyo epesi baloki mpifo yepe abimisa yango pole liboso na bato ayebisa bayi Kongomani ya solo soki na sinyaki X to Y na tina ete nazwa bokonzi kasi kobanda lelo na boyi boyokani wana ya solo ezalaki ya malamu te ezalaki nde posa ya bokonzi lokola na se na zwi yango peuple bobunda pamba te na lolengo bali kokende mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ali na mpifote likolo na bango banguna ba Congo balongi ye pamba te bokonzi bwaye ata kokabuya lobaki yango alobi Kabila atali ye kopesa biso bokonzi Kabila ali moto malamu bali sikulu bizali bilili bizali kasi tala lelo esika oyo tokomi
Moi mboka Félix Antoine Tshilombo komi ko bloquer Congo pour marcher. To solo la likambo te. To sito ko ina mbeba na bango. To ndimaki bango. To sala mingolo to sinyaki. Mais sika to solo la. Pamba te ko solo la wana za départ na ye. Tango ba ko solo la ba ebisi ye démission. Élection et salama. Donc à cause de la nzela te ndetala sikazali ko kanya ko luka lisusu mabe ekoma. Pamba te bosi bosali sesele fengambo ngambo. Pona ni boko yokana te. Mwana mboka Martin Fayulu m'a dit deux aki blocage. O bobenga ki radical. O bopesa ki ba kombo andimi alobi to yokana. Maboko mayiba Kongo mani makile na bango na moto na ngai Fayulu te. Nga na li homme du peuple. Nga na lingi nation. Na lingi to yokana. Boya to solola. To tia likambo la mesa. Vérité nini eko sala bilon kaka bolingi ba Kongo mani bayeba te. Likambo nini obilo boali ko boya ba Kongo mani bayeba bo solo na kati ya bo sololi. Tala mama na likambo. Tala liwaya ba Kongo mani. Limbisi sika toko kende wapi. Toko sembo la bilo mayima solo. Pamba te boyeba ete makambo mazali koleka ezali lisusu malamu te. Ezali bobele gouvernement congolais. Gouvernement wabiso nde komi ko bloquer avancement to pe bosili si bitumba la Est République démocratique du Congo. Pour les moyali wana bayiba Congo mani. Mama ya moto mojali moto mkozima makate. Assalamu alaikum na mama ja wape ba mizimo bo alibo na South Africa na mboka ya Gilo Mpinga. Ba programmento angolano bondia botard de bonheur d'ailleurs monsieur kokome la bilo maman d'Angola na mokitene Florence ya Matondo Mido. To ali ko mobela bino bipai biso bozali. Toali komi bela bino bandeko babiso ba Kongo mani bolamuka botika kolala bolamuka bino banso bolamuka boteleme botala likambo nini ezali koya liboso pamba te tolingi lisusu makila ya ba Kongo mani esopa na boete tolingi lisusu etumbala mboka la biso te tolingi ya solo kimia tolingi kimia yango toko senga la bakambia ye kolo Kongo soki ya solo penza bwali na motema ya bolingo pe ya pasi ya bandeko banso bakufi sans cause ba inonsa ba leite ba melite ba yoke senga mokilite ba ko bomo bilenge ba ko violer bana ba ko tuta ba ko bomo ba mama ba ko bomo batata lelo soki etumbesili totali tokolelaka wana na bayiba bota babungisi bato likolo ya politique ya mabe likolo esaleli ya mabe likolo ya bokonzi ya kosala yango na kanza likolo ya kozwa biloko ezalaki ya biso te ya komokotisa tala bisika mbeba ememi biso toko solo mingi ya kolobe yali kasi lokola nzoto yali malamu te tolobaka bobele moke na tina ete bato bayiki boko tuna mamose ya boni mamose ya nzoto yali malamu te mamose ya bazali bobele koluka lolenge nini bonsomi bwa biso bozongela biso yango tozali kolobala bayiba Kongo mani bozala banyama te bondima bindimela te na etape tokomi na yango ekomi etape ya sombele suka bisanga kasi bayiba ine ya biso cette fois-ci balobi balingi nano te koboma batelemi na tina ya dialogue mwana mboka Martin Fayulu m'a dit deux peu beaucoup c'est là qui m'a cambalé maboko nangi ali polele to keito solo kasi sika blocage yali ko uta wapi nani moyini ekolo nani peso ki bozali ko boya ko solo tina nango yali nini tala bisika Congo etekami nani ateki mboka nani moloki ya Congo ba nani ba ko linga kimia te na peuple congolais kasi soki bokoyeba bosolo pona nini boko kosa pona nini boko swana po bosolo yango wana boyebi yango matondo la bino banso mon mère de Brino en Autriche bo s'abonner massivement na chaîne Libération ande boko zwa pole pe atokomiyebisana to boyi intimidation to boyi ba arrestation arbitraire to boyi ko bomo biso lokola banyama likambo ezali ete
tout le banabo solo pour être kimia ekota na molongo momba ya République démocratique du Congo pe ba Congo mani to tonge kolo wabiso na kimia pambate esengeli to longola maboko ya bato moko ba décider kana tina ya Congo. Alors pour to zo indépendance na biso esengeli to kola kokola yango to kokola na lisolo oyo pona kati ya lisolo o ba Congo mani ba ko fande sika moko pona kosola ezali ko tia point final ba Rwandais na mboka na bango ba kende ba nyonso bazali ba pesa bango bokonzi bakobima na pete bakena ba mboka ya bango pe to tie mindelo superficie wa biso ezongi lolenge ezalaki pe to tongi Congo wa biso Burundi la Congo te Tchadie te to koboya bango nyonso bokomi kokoto lolenge biso pe to kotoka na ba mboka ya bino bokomi kokoto lolenge biso pe to kotoka na ba mboka ya bino et puis loko lazali ko senga na ba Congo mani tango bozwi likanisi ya kosala likambo moko bozalaka pe malamu na bato bakolanda bino pe bolakisaka na bikolo misusu ke congolais ali na conscience pa telema tomboki yali kolobela balanga nzembo la biso likanisi lezala kitoko mais lokola bo associé na bato oyo bayebi pena ntina ya likambo te yango to ali kosenga na balanga nzembo boyoka ka information pe bolandaka makambo ma eko na bino po boyebaka yango malamu tango boko sala likambo oyo bato bayoka na tina ekolo wa bino boyeba ete to ali koloba yango to bosala bobele nzembo moko ya motuya ndenge bosala ba franc congolais bosali nzembo moko ya motuya oyo ali koloba maloba nyonso na kati pe boyembi yango bosali bakaliko to pe bilamba o bokolata ezali ko signifier nkanda wa bino ezali ko signifier SOS na bino eli ko signifier loko moko kuna bisika bokenaki yaki ya ndombolo te ezalaki ya nini te ezalaki nde ya kopesa message essentiel ezalaki nde ya kotalisa bolandaka pe bandeko mususu balakisaka bino tango boyebi te po oyo bosalaki wana po na ngai eyali eloko ata moko te ya motuya pe ya malamu oyo elekani bosali eloko te il fallait même kosala yango te parce que boza ko rendre kaka pays ridicule bosala kalika malamu parce que tozali ko revendiquer ba droit tozali ko tombola génocide tozali ko tombolo bobomi nyonso bikolo biso ebomi biso eli likambo ya kinoko yebisanga ndombolo te eli likambo ya kopesa message essentiel ezali likambo ya nzembo moko boyembi bino nyonso pe moko wa bino atelemi alobi likambo na tina pe bato bayoka sika bato bakangi nini Congo ekokabwana te bien bon Congo ekokende te bien bon après on danse le ndombolo quand vous dansez les Chine évolue la Chine plutôt ezali kokoma grand na ba danse na bino bozo bimiselo moko ya motuya te parce que tango bino bozali ko bina wana baninga bazali ko yeba ndenge ni ba boma bino lobi arrêtons de danser dit de mon consent oyo bato bako yoka bino bo pesaka message moko ya malonga bibina bina te biteko abino bato bana ngwe sutina te bola kisana face à monde ke oyo bazo sa na Congo ba congolais bango moko balingi yango te matondo la bino banso na banzi ete na awande tosukisi toko finga te toko tolo te mais toali bobele ko talisa nzela pamba te toyebaka ekekeni toali na tango ni toali e ali ko senga biso to sala nini matondo la bino banso bipa ebinso ezwami bino tolingana toyokana tozali sanga po ete toali bongo bakongomani tolinga Congo la motema tosala Congo bola. Merci na Kabouya l'homme puissant échange pour l'équipe qui gagne Lit Makanaki prisonnier de Josie, que Dieu vous bénisse. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique et par son âme sango mokonzi pareil bemiso babiso ngai na bino tokokutana Valérie Petelo Mama Eugénie Zemanga pe Mama Bonheur pe bino banso bolinga biso bo partager l'émission bo like JKM le number 1 océan de la presse congolaise na moninga wayo Gauthier Boulay Mama Célestine na Papa Michael bino banso Papa Alfred na Mama Clarisse la patrie ou la mort nous vaincrons la patrie ou la mort nous vaincrons la patrie ou la mort nous vaincrons Ingeta Ingeta Ingeta